Mbote na bino bandeko, na video lelo nakolakisa bino ndenge nini nasokolaka suki nanga, nakolakisa bino stage par stage pona bomona ndenge nini natretaka suki nanga pona continuer kokola naturellement. Kokolisa suki ezokipe te produit nini ozosalela, mais ezokipe mingi méthode nini ozo utiliser. Nako utiliser mingi peigne ya munene pona ko peigner suki, peigne ya mbandi eza mingi pona kaka ko sectionner suki nanga, na o eloko ya muke eza vraiment important te, mais na zo utiliser ngo kaka po edenga. Na eloko important makasi eza mai. Nako pompe mai nanga na suki nanga ya afro, mai eza vraiment important pona edaka suki na biso ekoma pete. Alors après avoir ko pompe mai, nako kata suki nanga na katikati et puis na sectionner ango. Nako chape moi huile mukie, après nako luka na utiliser misapi nanga pona kolongola ba nœud wana ezalaka mingi na suki na biso ya naturel ya afro. Et puis il faut vraiment que ça la attention tant que longo la banne wana, faut ça la vraiment doux et ti air yango nyos wana longwe après okoki ko peigner suki na yo. Ko peigner pesa na technique nango, faut d'abord utiliser peigne oyo ya munene, après okobanda ko peigner nanu na se ti ozo mata nango ti air okokoma na côté likolo, et puis okomona pe ko peigner ozala encore plus facile pona yo, et puis okosala yo pasite et ko kata pe suki te. Après ko peigner na kolekisa lisusu misapi nanga wana pona kotala soki ba nœud wana nyonso elongwe. Ndenge nasilisi na partie oyo nakofundika yango, après wana nakosala ba partie mosusu ya suki nanga. Sikoyo ndenge natie deja huile nanga, nakotia sikoyo sachet na okanga suki nanga na sachet, après nakovanda nango pona 20 à 25 minutes. Awa bandeko nanga nazo tia shampoing nanga, nazo pakolango na suki mobimba, et puis pe nazo longola pe kufundika wana na salaki pona shampoing et sokola suki nanga ba partie nyonso. Soki fulufulu ezo bima mingi te na suki na yo, eza problème te, elakisi kaka ke suki na yo eza salite makasi. Alors rincer kaka suki na yo na mai, après obakisi lisusu shampoing deuxième tour, et après okomona ekosala fulufulu mwa ebele. Na préféré kako utiliser t-shirts pona ko kausa mai na suki nanga, pona ba essuie ya mai na remarka tangu nazo utiliser ngo na suki, mouvement wana epikola ka ba suki nanga, alors na préféré kako sala la t-shirt. Awa sikoyo nazo banda ko aprete bain de crème nanga pona na pakola. Nako pakola bain de crème nanga, méthode moko ndenge na salaki kaka na huile tangu na bandaki ko préparer suki nanga pona ko tia shampoing. Siko oyo nazo utiliser bain de crème, nazo sala attention kaka ndenge na bandaki ko sala liboso. Étape nanga ya suka nakopakola pomade nanga, après nakofundika suki nanga ndenge sengeli ti tango ekokauka yango moko. Merci mingi bandeko nanga pona kotala video oyo. Awa na lakisi bino kaka résultat ya suki nanga tango nafungolaki yango le lendemain na tongo. Bon, bobosana te ko sala ba commentaire na bino, et puis bo ko s'abonner pe na chaîne nanga. Merci.